Bijou. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassende, Arrange Bizot Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle sait que c'est Nakasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na dolero yo mama
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans notre émission Télésurprise. Télésurprise, aujourd'hui on est à Kimbanseke. Nous sommes venus visiter les orphelins de l'orphelinat Amibande. Ces enfants qui sont abandonnés, délaissés, vous savez, lorsqu'on est orphelin, on a la tristesse, on vit dans la tristesse. Et nous venons vers eux pour leur apporter la joie, leur apporter la gaieté, leur apporter cette joie, cette affection au Bazangi pendant un temps. Merci. Il y a une famille, il y a des mamans et des bonnes foi, des gens de bonne foi qui sont aux États-Unis, ont pensé faire un geste d'amour à ces orphelins. Amour et compassion, comme nous le disait, lisez dans Jacques chapitre 1er, verset 27, la religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous voici venus visiter les orphelins aujourd'hui. Allons-y à l'intérieur. Amen. FB International Agence à ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Saba Sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. HHA. Bonjour les amis. Bonjour. Tabino mabeto malamu. Vous savez ce que c'est? Aïté ma maman msona maboko. Betela nzambe maboko. Bakisa mulolo. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Bah maman boy bango te hein? Bon date ya kana bango ati. Nani wapia kumba mama wa fandia?
Monia na Zubino. Voilà, ba maman to yaka na biso abo yebi. Ndenge zaka ba maman bazana mikili ya poto bakanisa ki lisusu. Ba bité bokende susu na orphelin nini? Amibandi. Yambo mo lelo toye na ba maman toye awa to sola na bino to mempe mo mkende to sala kaka. Mais yambo tenazo lisolo mingi na opesa lisolo papa. Oncle pouvait venir. Ye première fois ya aya awa. Si au moins tozo bina azoka mwato azoka mwate. Azoka mwakaka. Azoka mwakaka. Oncle, vous pouvez vous approcher ici. Yeah. Allo bateau, allo bate. Allo bateau, allo bate. Bana boza bana. Est-ce que Yesu aboyi bana? Yesu alingaka bana? Ya solo? Ya solo? Soki Yesu alingaka bana tobetela Yesu maboko. Yesu aza bien. Vrai mutu ye wana. Aza nzambe. Falanda nani? Yesu. Ifalanda nani? Yesu. Mwana malamu aoiba te. Amen. Mwana malamu awasa nini? Aoiba. Po alingi nani? Yesu. Mwana malamu aozala tetite. Po alingi nani? Yesu. Mwana malamu soka akoli asuma na bilamba te. Po alingi nani? Yesu. Asuma na bilamba te. Po alingi nani? Yesu. Est-ce que c'est solo? Si vous êtes solo, vous avez mwana malamu osuma na bilamba te, oyiba te, ofinga te, o respecter ba ya betre Yesu maboko. Bana comment nanga papa bienvenue. Comment nanga papa nani? Papa nani? Ah. Bienvenue. Na mokili nzambe asalanga ngolu nasaela nzambe. Amen. Naza missionnaire. Amen. Adi natambolaka ba mission partout. Akenaka Kalemi, Goma, Lubumbashi, kotambola Mbujimai. Musana ngai kote ya Yesu Kristo. Kote ya nani? Yesu Kristo. Ese zana batu musubaza bana musubaza baoza ba missionnaire. Amen. Oba kote ya Yesu. Oba kote ya komo na Yesu. Oba pesa molimo na Yesu. Amen. Amen. Soki ozwangi baboti Yesu aza nani? Bana bokanisa eloko moko. Obanga eloko moko. Lokola bolingi Yesu akotika bino mokolo moko. Bosisa ba classe. Bosisa nini? Ba classe. Nani akopesa mbongo? Nani akopesa mbongo? Yesu. Mwende boza awa. Eza mama oaza responsable na bino. Moto akopesa mbongo abokolo bino eza nani? Yesu. Amen. Amusuba baza ba docteur. Amen. Amusuba baza ba journaliste. Amusuba baza ba pasteur. Amen. Président de la République baza awa. Ekela Yesu maboko. Lelo na sepela kina otala bino. Namona pe bambama. Namona nde balambela bino na sepeli tala bambama nde baolamba. Na sepeli makasi. Na sepeli makasi. Kwa tuza elongo na mama, aba mama na ngai, na ba frère na biso, ko monzamba pambola bino. Amen. Elo na sengi na bino ka eloko moko ifo bosambela ka. Bosala nini? Bosambela. Bozangi mbongo, bosala nini? Bosambela. Soki bozangi fufu bosala nini? Bosambela ka. Mutapesa biloko eza nani? Nzambe. Nando bandeko tina poto na États-Unis bakanisi bino. Babenga na telefone ba papa kenda na bango tisika bazalo komona bango. Bon na bango nde futi biso ticket oye awa. Bona bango nde tosombi biloko oyo siko bosambela nzamba kopambola bango ba bosa na bino te beteli Yesu maboko. Hello papa bienvenue. Papa na obondi la pona bino. Bolingi na bondi la pona bino. O Yesu alobi na ngai ke so na bondi pona bino ata obela kamala dona esa nini? Ato lota bandoto mabe bandoto ba isala nini? Muna nina bondi la pona bino. Bananda na bondi la pona bango.
Si on luttaka toujours, au moins il y a 14 ans, modo souba na mbeto, eza mabe, eza malamu to eza mabe. Moi je okoli, moi moto akola souba na mbeto te. O ka na loba, ko souba na mbeto eza nini? Eza nini? Mabe. Loma boko likolo. Loba kola Yesu. Biso bana mike. Yoye pai na yo. Oloba ki mokolo moko. Botika bana mike. Baye pona nga. Bobo konzi ya likolo. Eza pona bana mike. Kolo Yesu. Yoye pai na yo. Tozangi baboti. Me tozangi yote. Tozangi misala. Tozangi biloko. Me tozangi yote. Yangwana lelo. Totomboli maboko. Tobeleli yo. Yo maladie. Tika biso. Yo maladie. Tika biso. Yo pasi. Tika biso. Yo pauvreté. Yo échec. Tika biso. Kolo Yesu. Dangi sabiso ma classe. Toza bana mike. Koli sabiso. Pesa biso ba moyen. Ototanga classe. To voyager. Toke en Amérique. Toke en Europe. Toke en Asie. Toke en Océanie. Kolo Yesu. Bambola mama na biso. Bambola ba responsable na biso. Pesa bango bambongo. Seigneur Jésus, merci. Tala mosala oyo lobaki un jour lobaki kosambela solo eza ba oyo baza kokipe ba orphelin. Tala ba orphelin bango baza awa. Bana mi baspia mibali. Seigneur, merci pour na mosala oyo zwaki mama oyo bandeko oyo mokumba na motema pour te bamema mokumba oyo. Seigneur, na yabite mosala oyo doko kipe yango 100% odo kipe yango mosala oyo kufa te. Ainsi le toke bana oyo bazo kola nzambo kotika bango te. On a présenté moko na maboko na yo. Mona nyonso oyo atungisa oyo aza attaqué na ba maladie démoniaque nazo benga nango. Au nom de Jésus. Nguya nyonso ya mvutumo ya quartier o réclamation ba esprit ya mai to ya zamba bilima esprit nyonso ya bondoki nazo benga nango. Au nom de Jésus. Grâce à nzambe ezali kona mona moko awa kola. Seigneur, merci. Merci pour kotika bango te. Merci pour kupambola ba mama tu ba osala ndisa ba do lamba ba suka bango bilamba ba do sa makambo nyonso pona bango okotika bango te. Merci pour kukanisa pe ba mama oyo États-Unis d'Amérique qui munene o baza kuna pona ko contribuer mukona mukolo pote bana obalia. Merci. To pambola poza malamu to commission na communauté to bi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Ah. Voilà. Papa Bondeli. Nzamba tata azatata na biso te hein? OK, est-ce que tu as procédé dans remise symbolique? Pas ito bandana yo. Ngamona pesa yo. Oh Nini. Nini. Je voudrais que vous puissiez remettre entre les mains d'un enfant, bébé vient. Yaka. Ouais. Attends, voilà. Nabi merci nzamba pambola bino na ndenge boye tikela biso miliki tozanga ki biloko tozanga ki makala me bino boye tikela biso makala merci na ndenge boye tikela biso makala nzamba continue ko batela bino abakisela bino o ezangi merci Betele maboko. Allez. Maman biso. Yo mo zwaga savon kuna to remettre mutu wewe utika biso ekangami kuna yo mwe babengi bandeko bakechapua ngamona ngana kechapua c'est bon yaka nango pesa la ta wana o pesa na boko nani allez yozwa mardosi zala pesa bino savon hein po basukoyela bino bilamba savon oyo esunga bino bisika bozaka na esika oyo
po lipamboli euti musika bamama bakaniseli bino yango tosombaki savon toya kotikela bino nzambe apambola bino Mardoché azozela loba Mardoché aolinga loba oloba te Mardoché yo linga loba pamba loba Mardoché Nache payabi noti nebi biyoto amitutu bayuta amitutu batananje bayuta oyo bapecha pano na yo njama chini utema na bino boya toyeta bichu biyoto oyo njame achindi betela Mardoché maboko nabo kansaka loba te merci Mardoché voilà. Merci. Voilà. On va parler avec Mme Marie. Je ne sais pas, je vais aussi remettre. Qu'est-ce que je vais remettre? On a bien ça remise symbolique alors. Oh Nino, dis-moi c'est là non. C'est kilo hein. Mais ma caméra. Yes. N'appelle ça pas Mme Marie hein. Ah Kabila. On cause tes kilo Kabila. Allez. Vraiment, elle la kabiso tango nyonso. Merci Parabi. Merci maman. Maman Lokadi. Na yebi to yebi. Bango ba yebi balobi mama komode kimi ba. Mama Lokadi oyo esali mbala ya simate pe ya suka te ya mibale te. To yebi ke bokota na lisolo oyo papa Stern merci poete yo moko yebi ke véritable religion ezali yango oyo ya kotala ba orphelin nzambe amona bandeko oyo nyonso pe bazali kuna pe nzambe apambola bino ekipe nyonso oyo Parabi pe fondation Mavinga alors na mama Lokadi na papa Stern pamba te papa mingi pe bayaka bapesi bango me comité eza dévié bango moko pe bamoni bo tokende kopesa te biso moko tolia mais tala bokangi motema boye kopesa mingi ezoya mais ale ekomi wana pe comité nzambe amona libota na bino nyonso Mavinga fondation nayebi ke yozosala mosala monene talaka bana soki bamoni kaka elongi na yo ebinu Parabi na moto ayaki na yo amelami nzambe amona yo. Merci beaucoup. Merci Maman Marie, merci. Je pense que tu sepeli. D'ailleurs tu lobi biso nyonso te hein? Yezo boya. Yo loba? Ah Kabila lelo loba te. Yo comment t'as vomi sur elo? Kabila lelo yo loba te Kabila lelo loba te. Daniela, ça va? Voilà, merci beaucoup. On était venu visiter les orphelins et à l'orphelinat Amiban. On a parlé avec eux. Et donc, au Bomoni, ils ont bandé au Canada, bandé au Amérique, aux États-Unis, chaque fois, je vois dans l'année, ça geste à 6 fois. Bi penser aux orphelins, bo pesa na ba na biso abitike eza religion malamu ya nto na nzambe bato bazokambela na biso tant tozobunda boye bazokambela na biso ça bien na moni kuna baolamba bana fufu apparemment na komisio na kio fena na okutaka baolamba fufu so na kio na okuta mais malheureusement biloko na ebelité na sola mke na papa bienvenue papa bienvenue. Et tozali no côté kuna ozaki impressionné cette fois-ci au côté wa au côté de musique ikoto bandi na danse. Vraiment na sepeli mingi rabi na sepeli parce que musala oyo moni loko nde vraiment omoni oyo eza vision ya Yesu. Eza vraiment vision ya Yesu intérêt na Yesu eza liboso. Monyeti ba mama maosa na mona intérêt na bango eza te. Puisque bana oyo eloko nini muta osala na bato mukili na raisonnement mukili ozwa nini mais na epona nzambe azawa na contrôle. Cela veut dire que yango na expression nanga vraiment eza esengo
adi nzambe asunga kaka pesa ba moyen akopesa bandeko na ya États-Unis o bazo soutenir l'équipe mais bandeko misusu pe baolanda ba video oyo pe mususu bakolanda ba video oyo nga pasteur bazobenga nga bayi papa mais ndenge nini yoza mosala ya nzambe so loboko ya mwasi epesi ya mbali eyeba te tobi te c'est une façon ya koévangéliser te boye eza eloko tozosala eza te kobomba eza te tozosala boye yesu alesaka bato publiquement amultipliaka mapa publiquement ezalaki na kobatama te na ndako donc oyo tozosala eza malamu eza vraiment mosala ekontinue bandeko baza na mitema baya pe motala lokola mona o maloba lobi wana eza na bato mosusu baza na yango ebele me bakanisi te me bino biso bokanisi biso tala maloba boye euta wapi c'est-à-dire nzambe atima maloba na po apambola biso yango na ntamba merci maloka dini mte soko bakisa. Bon, nazo pesa merci vraiment na likanisi oyo uta musika na bandeko oyo tangu nyonso soki balingi balia bazokanisa pe balobi ata biso tolie eza pe na bato mosusu baza na yango te bazokanisela bana oyo baza ba orphelin vraiment nzambe alola akanisa bango nde ntango nyonso priere na ngai ezalaka nzambe wana pambola bango kaka ndenge Mardoché alobi eza na bamosusu baza nango ebele me bazokanisa te poya kopesa biso me bango likanisia oyo ezouta mwa lipamboli na bango ezouta musika chaque mois baza kokanisa bikuna eza na bato mosusu pe baza na eloko ya kolia te bana wana eza na eloko ya kolata baza na eloko ya kolata te bazokanisa eloko wana nzambe alola akota bitumba na bango apambola bango vraiment bisika ekangamaki efungwama abundela bango bitumba nyonso ekotelemela bango na bomoi na kongo na Yesu Mesia nazopambola bango na bana na bango na bakoko na bango bapambwa bagénération na bango mobimba amen amen bapambwama et ça moi bien voilà comme na biso na suka lisolo ngane na solo la ya Kabila fier Yemana. Kolo Akolei Sabiso, il est le père des orphelins, donc Tata Nabiso Ewana, Kolei Smasi à Nazareth, il y a un de Tondier, tu comme ma souka à visite Nabiso à Lelo, tu es là, ça qui a Makala, bon, moi, il y a un tu es là, ça qui a Foufou, bon, moi, il y a un tu es là, ça qui a Loso, bon, moi, il y a un tu es là, ça qui a Semoul, bon, moi, il y a un tu es là, ça qui a Soukal, bon, moi, il y a un ça qui a Miliki, bon, moi, il y a un ça qui a Mafuta, bon, moi, il y a un ça qui a Savon, bon, moi, il y a un saga spaghetti bomo yango de saga saki bomo ni de betela nzambe maboko. Merci beaucoup. Voilà, on était venu visiter nos amis de l'orphelinat Amibanda Kimbantseke. On a parlé avec Maman Marie, on a parlé avec les enfants, je pense que vous avez vu. Maman Marie, je crois que c'est fini, il y a encore à ajouter. Je vais me lever alors. Je n'ai rien ajouté, oui. Mais chaque instant, papa, Fondation Mavinga, que vous passez ici, vous savez combien est-ce que vous faites la joie et que les enfants se réveillent en joie et dorment aussi en joie.
Que Dieu vous bénisse. Continuez. Merci. Que Dieu vous ajoute le nombre d'âges. Merci, maman. Vous touchez. Que Dieu vous protège aussi, que Dieu puisse être avec vous ainsi que tous les enfants, tous celui qui contribue, tous celui qui pense aux orphelins, que Dieu puisse encore bénir et davantage, ça fera du bien. Les enfants sont très nombreux, vous m'avez dit qu'ils étaient au nombre de... Ils sont au nombre de... Maintenant, c'est 67. Hein? 67. D'ici là, Naza, si tantôt, il y a comme à 70. Ngonga nyonso bokomona maijani na Kilongo TV. Wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatu nyonso. Kilongo TV. Bisous. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle sait na Kasavubu. Saba sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et comme